Quatre mille rebelles démobilisés déjà ou instauration et état de siège na province ya Nord Kivu pe Ituri. Déclaration et salemi na ministre ya justice Rose Mutombo azalaki liboso ya bapandisango na conférence de presse conjointe na homologue na ye ministre ya communication pe média affaire Bukanga Lonzo, ancien premier ministre Matata Ponyo Mapom transféré na cour constitutionnelle wapi esengeli asala face na justice kasi bavoka na ye bazoko bakotelema mpona kolakisa ke azali maladi pe état de santé na ye ezali nani malamu te. Ministre ya Pétantique Augustin Kibasa Mali baakordaki audience son ambassadeur américain accrédité na RDC Mike Hammer wapi basolaki sur opportunité et investissement américain na secteur na ye. Lelo mokili ezo célébrer journée mondiale de prière pour la création. Détail ya élément nyonso tout de suite son édition émission lelo KNB News. On essaie de présenter les bilans. Bote édition lelo ebandi merci na fidélité pe confiance bozoko bakopesa biso tikato fongolango na conférence de presse conjointe esalemaki entre ministre ya communication pe média lisusu na ministre ya justice Rose Mutombo wapi basalaki débriefing ya évaluation ya état de siège basolaki na bapandisango na nyonso ezosalema kuna na province ya Nord Kivu pe Ituri o ezali sous état de siège. Besoin idée na image pe commentaire eux. Ministre ya justice pe garde Rose Mutombo elongo na Patrick Muya collègue na ye ministre ya communication pe média basalaki conférence de presse conjointe wap bazalaki liboso bapandisango mardi 31 août 2021 wapi balobaki likambo etali bongo évolution ya état de siège na maloba na ye ministre ya justice ya mboka na biso atalisaki ke wuta instauration ya état de siège na province ya Nord Kivu pe Ituri na chef de l'État pour la commettre fin à l'activiste et à groupe rebelle. République démocratique du Congo a enregistré 4000 démobilisés au front. Ministre de la communication peu média porte-parole à gouvernement Patrick Muyaye a dalisaki que ezalika kana trois solutions ya koye ba pour la consigne guerre ya est ba opération militaire sensibilisation à la population peu mobilisation lelo batebeli basali focaliser sur ba mort au basali ko kufa kuna na est la République démocratique du Congo kasi basali ko bosa na mosala ni ezali ko salema kuna 4000 démobilisés basali bongo ba compatriotes na biso pe également ba groupe terroriste oyo bazala ki bongo interpellé pe neutralisé. Ministre ya justice na ngambo na ye brosaki tableau ya Nord Kivu pe Ituri na oyo tali bongo secteur ya justice. Rose Mutombo indiquaki que quelque temps après évaluation et état de siège que signé circulaire moko autorisant juridiction pénale ya droit commun pe ko répondre ba fonctionnement ya ko juger pe ko traiter ba dossier o ezali bongo na trait ya population civile na o itali bongo ba mesure ya kozwa pour la kosilisa guerre o atalisaki ke ezalaki utile ya ko relancer ba juridiction na ko bakisa kama liboso ya presse congolaise. Ministre de la justice a évoqué que situation carcérale il y a les deux provinces à reconnaître que ba prison il y a deux provinces et ça l'état moko ya mabe makasi surtout que tongama uta époque coloniale na mikolo ya lelo sur population ezali makasi pe ba réalité kuna eza difficile car c'était le premier ministre qui était sur terrain atalaki nyonso wana pe asali nango ba cheval de bataille na ye. Nabo ministre de la justice a souligné que le gouvernement Sama Lukonde ezali ko prévoir construction et une nouvelle prison et délocalisation il y a certains détenus les sous désengagement il y a ba prison Rose Mutombo a talisaki que processus wana est déjà déclenché pe nous ce conseil malamu pour que qu'il y ait compte à est démocratique du Congo dans là état de siège pe dans là il y a ordre ou azali kozongisa na secteur ya justice ya mboka na biso et pesaki kitoko ba question réponse et tout namaki
Peignon soit qui biyano donc état de siège et sali ko évoluer malamo etikali kaka que guerre o ezala totalement éradiquée pour na ba papa ba maman pe ya est pe bana baza na kimia affaire oyo et sali kitoko makasi Kinshasa et l'équipe partout. Nangam Assemblée nationale loi puis président et les deux chambres bakutanaki Modeste Baatu Lukwebope Christophe Mboso Basola qui na etali bon dossier ya CENI lolenge kani ko former nouveau bureau ya CENI pe ko interme batu nyonso bazala ki pe baponami pour que ba travailler na kati ya CENI bolanda pe bozwa idée na image pe commentaire Président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso Koudia accompagné de quelques membres du bureau naye Bazala qui reçu mardi 31 août 2021 homologue naye à Sénat Modeste Baatu Lukwebo au menu ya échange na bango enjeux électoraux 2023 et le Bamaki au terme ya réunion yango Christophe Mboso a annoncé que tenue prochaine ya plénière moko oyo kozala consacré na entérinement ya ba nouveau animateur ya centrale électorale plénière yango ekoki kosala d'un moment à l'autre poète singeli ko se préparer pe ko préparer ba dossier en même temps qu'informer l'honorable député Yambo a organisé plénière yango Mikolo ezali koya to rassurer bino que plénière d'une grande importance et kosalema concernant enterrement ya ba membre ya CENI Ndenge Christophe Mboso président de l'Assemblée nationale a déclaré qu'il bosso la pandisango pe abakisaki et sengeli ko kende le plus vite possible parce que tous allez na retard makasi et sengeli ko combler retard yango parce que ceux qui tous allez ko traîner plus retard et allez ko s'accumuler Boussonio Sotonomique élection et celle en 2023 équipe ya CENI et sengeli à la mise en place pour travailler d'arrache-pied pour n'attendre l'année 2023 et les KTP à la respecter. Tout ça n'a été que commission paritaire qui mise en place au niveau de la chambre basse et parlement ils allaient examiner le dossier. Il y a différents candidats na CENI notamment ils allaient qui proposaient na les 6 confessions religieuses na poste ya président ya CENI. Yango bango batelisa ki ba cheva ki ba travaux puis ba déposer ki ya bango procès verbal na chambre basse ya parlement. Kasi les deux autres confessions religieuses catholiques na SCC bango bazali toujours causer la audience na bango et pas président de la République pour que ba kene kosoa na ye dossier oyo et tikali à suivre même ceux qui parlement essayer tignon son marche pour la kokende liboso. Kinshasa et l'équipe partout. Le Bakian est bandeleke ancien premier ministre, le sénateur Matata Ponyo Azali transféré na cour constitutionnelle P yé à cause à la jugé et sengeli à faire face na justice Kastobo Sonate que selon avocat na yé Azali toujours malade P état de santé na yé Azali critique toujours image P commentaire. Dossier Bukangalunzo est renvoyé dans la cour constitutionnelle en croire Georges Kapiama ou a livré information en gros la presse décision en gros Israël qui bon le procureur général de la République le sénateur Matata Ponyo à cause de la jugé en audience publique pour la fait détournement de deniers publics. L'ancien premier ministre ya RDC Azali cause la bongo fixation ya dossier naie pour na comparaître le bosso ya juge naturel naie d'après source moko proche ya dossier en attendant fixation justice Azali kolukana noko côté ba pièce donnée na numéro ya chaque pièce pe cotation ya cour oye cause la bongo ordonnée. Te rappeler que l'homme à la cravate rouge ancien premier ministre ya mboka na biso Matata Ponyo Mapam Azali sous jour na ba immunité na parlementaire y azalaka auditionné le 9 août dernier na procureur général près de la cour constitutionnelle P azalaki bongo jugé un report ya dossier de la parc en gros industriel Bukangalonzo kasi azali constaté que kune mokolo malgré les verbes à immunité na ye Matata Ponyo Mapam azala jamais livré na justice pour la likambo etali bongo
Parc Bukangalonzo pe Sénat et autorisaka te batu na ye makambo wana na balongolaka ye baimmunité pona dossier mosusu oyo azalaka coupable te kasi esengeli to bakrimate ta poni mapondo pour un certain temps azali malade empoisonné kasi azali bongo kodécrier pe kodénoncer le fait que justice congolaise epekisi alongwa mboka to pe malibanda ya mboka malgré son état de santé selon communiqué moko arondaki public intervention ya haut responsable ya service public auprès du chef de l'État Matata Pongi Mapon azali toujours kosenga que abima libanda ya mboka pour que ba traiter santé na ye yambo ya ko répondre à la question de justice pour santé na ye ezali ko permettre te donc affaire au et continue na niveau de la justice peut etikali à suivre malgré que Matata Pongi Moko peut apporter Sénat congolais en justice pour ndenge balewaki ba immunité na ye pe ba livrer sans que procédure elanda maseno ba fuka na ye donc dossier ngo etikali kaka à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Donc, il y a un peu ministre Augustin Kibasa Maliba accordé audience l'ambassadeur américain accrédité à Kinshasa, Mike Amer Basola, qui bon, dans le Cambétal, le Lengue Kani Bakoki ko investir dans le secteur, voilà, Bolanda, image, peu commentaire, et Salemi Bongo, na Nathan Siata. Mokolo lobby mardi 31 août 2021, ministre de la Poste et télécommunications, P nouvelles technologies à information, P à communication, P technique. Mwanamboka Augustin Kibasa Maliba ayambaki na cabinet na ya Mosala ambassadeur américain ou azali accrédité na République démocratique du Congo. Ba échange na bango entre Augustin Kibasa Maliba et Mike Hammer. Ezalaki mingi sur l'opportunité d'investissement américain oyo et koki ko améliorer pe ko étendre connectivité ya peuple congolais na internet. Secteur ya télécommunication ezali essentiellement na croissance ya économie. Ambassadeur Amer a kutanaki na ministre Augustin Kibasa Maliba pour ko discuter na ba opportunité d'investissement américain ou ko améliorer pe ko étendre connectivité ya peuple congolais na internet. PP4 PPP ndenge azali ko préciser awa Mike Hammer ambassadeur américain depuis avènement na ye na ministère ya PTNTIC Augustin Kibasa Maliba azali ko tikate ko multiplier ba contact pour na kuluka ndenge nini ya kuchaba stratégie na nzela pour na ko mettre en œuvre vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o ezali ya ko sala numérique lokola lever ya croissance économique pe ya progrès social na kati ya mboka na biso ezali kaka na même optique de plusieurs projets ezali lancés pour misusu ezali en cours pour na ko améliorer connectivité ya peuple congolais na internet. Kinshasa et l'équipe partout. Totika ville province à Kinshasa pour la Est République démocratique du Congo wapi 3 personnes bakufi lors ya attaque ya ba rebelle A2 fois Salema Kina Beni Nathan Siata azongo sous pour na détail. Au moins 3 civils bango nyonso bazali mibali babomaki bango à coup de machette mokolo ya lobi mardi 31 août na ba présumé combattant allié de démocratique Fox ADF na village Makulu na 3 km ya sud-ouest ya localité ya Maimoa territoire ya Beni na nord Kivu. Moko ya bandeko oyo azali porté disparu. Patrick Musubao, président de la société civile ya Maimoa a indiqué yango na presse locale mokolo ya lelo mercredi 1er septembre 2021 que ba victime oyo bazalaki tué na après-midi alors que babande ko salami sala na bango na zamba na ba makambo oyo itali bilanga vers 9h du matin ndetoki ko alerter armée sur présence ya ba sayan oyo na ouest ya Maimoa. Ba militaire ba bisaki biso ki ezali na ba élément na bango déjà na parti wana malheureusement na après-midi toki ko rapporter bibembe oyo e utaki kuna. Tous allez regretter le fait que l'armée a joué en quantité alerte na bisope a betaki yango karandenge azali ko expliquer Patrick Musubao. Ba corps la victime oyo ezalaki levé pe et le mois qui na isika oyo babomaki bango na minute oyo ezali présentement na localité ya Maimoa. Parmi ba infortunés ezalaki na 2 habitants ya cité ya Oisha oyo bakufi na kati ya drame oyo na bongo bazali toujours koyebisa na bakondi et débat renforcé ba effectif na bango pona koyeba ndenge nini ba ko sécuriser population na bango pe armée à chaque fois que bango bazali ko alerter bazwaka yango en compte bazwaka yango au sérieux pour makambo ya boye ekoma lisusu te. Kinshasa et l'équipe partout.
Rentrée scolaire eza pour bientôt pour bana baza mayele pe bazwa kitoko na kelasi sombela bango stylo simba kaye yao ezali koteka ma partout ezali bongo produit ya Beltesco. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti tozana ba cahier à 100 feuilles quadrillé ligné tozana ba cahier à 48 feuilles quadrillé ligné tozana ba cahier à 24 feuilles quadrillé ligné tozana pe na ba cahier à 12 feuilles quadrillé ligné ko bosana te tozali pe na ba stylo simba ezokoya ezokoma tozana ba stylo simba ya bleu tozana ba stylo simba ya rouge tozana pe na ba stylo simba ya noir tozali lisusu na surprise mususu mbula oyo tobakisi toyina ba cahier cartonné ya ba joueur kitoko oyo bana balingaka kobosana te balobi tango ozali kosomba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Dans le bac, on est bandé les Moki, les autres célébrer les journée mondiale de prière pour la création. Importance, il y a création, rôle, ni le mot du Seigneur, la salle, la carte, il y a création. Zoé idée, na image, pe commentaire, oh. Le 1er septembre, Yamboulagnon seront qu'il est célébré la journée mondiale de prière pour la création. Journée initiée na pape François. Lors il y a message naé le 6 août 2015, il est institué la journée à Mokolo Alelo, la journée mondiale de prière pour la création. Journée ango ezali offrir na motonyo so opportunité à renouveler adhésion na personnel na vocation ya gardien à création et seigneur ko yeba que motonyo ezali appelé à combattre la nature ya combattre la mai zamba pe bibwele mokili mobimba motonde esengela batela et non à détruire. Na constitué journée à l'élo, papa répondant qui na demande d'église orthodoxe. Il a souhaité également que d'autres églises, il y a ba communauté ecclésiastique, va rejoindre l'initiative. Na particularité la journée en gros et je la célébrer en accord na ba initiateur pe ba conseil o bazali na kati église mobimba. Na maloba na ye pape François atalisaki que tozali propriétaire ya création te même mokili ya tchabiso na kati ya mokili pour que tozala ba dépositaire pe tozali appelé à ko sauvegarder pe ko transmettre mokili na ba génération o ezali ko ya na occasion wana pape Saint François atikaka clôture ya présentation ya journée lelo na courte citation ya cantique na pour la création. Atanga qui boye, loué sois-tu mon Seigneur pour ser notre mère la terre qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité de fruits avec le flair et les herbes, c'est-à-dire que mokili ezali wana pona kosala komoto à vivre pour son planète Terre, ton nature, montaromi ko vivre te Outa 2019, événement yango ezwa en plein pe comme saison ya création, ko démarrer toujours le 1er septembre pe ici la le 4 octobre na cadre journal lo zwa temps ya ko batela environnement na yo lona tanzete batela zamba batela mai pe batela banyama po sa yango okoki ko vivre te éviter ko bebisa nature pour mokolo nature ko se rebeller contre yo et ko sala mabe makasi donc mi batela pe batela environnement na yo Kinshasa et l'équipe partout.
Toujours imité mais jamais égalé. KN Benyons, première chaîne d'actualité. On continue que c'est toujours Koba. Conserver Bino d'une manière très très professionnelle à te proposer Bino émission qui politique vous a déjà en ligne la chaîne YouTube Nabiso Kasikobo Sanate ko s'abonner. Gratuité de l'enseignement 2 ans après lancement na yango lelo ezo kambama na mona mboka toni moi ba ce qu'il faut que évaluer efficacité na yango na vie ya congolais nyonso lelo to ko kolobani libomo tolo ngeni zéro to banda komona honorable toni moi ba oganga utanke ba pansango to mona biso tolobi ngambe mobali oyo soki bapesi ye ministère quelque chose ekosalama lelo résultat IGF Tony Mwaba epa Kabuya résultat kombo ya Kabuya na examen d'état na habité Kabuya la député national hein aza membre aza quand même politique influent mboka na biso ya wapi secrétaire général et un simple parti politique au pouvoir, c'est tout. Tout ce que vous milité a mérité même pas. Attends, tu as fait par la 6e primaire, comme on a eu à la Nakati. Même attends l'examen, il n'y a pas de maternelle. Comme vous avez mérité aux la Nakati. Mais si vite moi, Congo, il y a secrétaire général et AIDPS. Et kende kozala question na examen d'état na lolenge nini na culture générale yo yebi bakoko na biso tozalaki na bango na katibo ba tubabundela mboka oyo bazali bakimpa vita bazali basimo kimbango bazali ba ilunga mbiji bazali balumumba ba Mobutu wa Laurent Désiré Kabila ba Etienne Tshisekedi wa Mulumba ba Gabriel Kyungwa kumwanza ba Kengo wa Dondo Kasavubu. Mais Kabuya astikala jamais kozala préfet à école de mon côté. Mais tu connais Joseph Kabila, tu connais Félix Tshisekedi, tu connais Matata Ponyo, tu connais Sami Badibanga, tu connais Kengo Adondo. Tu connais parce que la outi kozala bakonzi na kati ya mboka na biso basali quelque chose na kati ya mboka na biso basala mabe basala malamu ba travailler ki pona mboka et parti Kabuya tikala jamais kokoma ta chef du quartier te siko yebisanga nano oyo komema kombo ya Kabuya na examen d'état azokamba parti munene lokola UDPS bana na biso baza communauté boyeba yango est-ce que eza sincère ya kozwa kombo ya Kabuya kotia yango na culture générale examen d'état 2020-2021 on mona ke Kabuya wa ambrié nani Tony Mwaba wa ambrié bato okanisi ke vraiment mwana yo lio olakisa ye eloko esengeli kolakisa mais okende kotangela kombo ya Kabuya motuna lelo ezali simple mpona nini basi bakangaka na bana nsima ya divorce nini motivaka bango balinga kokangama na bana nsima ya kokabwana mobali mosusu kutu okokutaki apekisa bana bamonaka papa na bango lelo tokitaki sur terrain population kinoise bareagisaki na comportement wana na micro ya Hervé Zakape Merveille Mobende. Na droit congolais, divorce ezali décision judiciaire prononçant dissolution ya mariage na demande ya moko ya baépoux. En d'autres termes, divorce ezali rupture légale ya lien conjugal du vivant ya les deux époux. Rupture yango ezali na ba cause ya ndenge na ndenge kasi en cas de divorce, droit et prévoir que garde ya bana ezala partagé entre les deux parents. Kasi mingi na République démocratique du Congo tomonaka ke surtout na Kinshasa ba mama mingi bakoma koyela bana soki libala ekufi to pe akaboni na mobali na ye lelo tokitaki sur terrain mpe totunaki bakino mpona nini ba mama balingaka mingi kobomba bana en cas de divorce. Il y a de bons pères qui peuvent gérer ses enfants bien mais ba mosusu ba irresponsable
Rose abali na ye mwasi mususu mais azolandela bana te bazonyokola bango bana bazolia te yango wana nde intérêt oyo bamama balingaka bagarde bana na bango eza teke mpona boye te ya liboso avantage ya liboso ezali d'abord eza financement mbongo oyebi ti ntango mama akeye na bana ayebi ke papa atindelaka toujours bana mbongo mais comme na maboko ya bana te koma toujours na maboko ya mama wana eza avantage ya liboso ya mibale ezali éducation papa aza na 100% ta kopesa bana éducation mama ni moto apesaka éducation parce que toyebi bamisusu atiki mwana pa ya papa akoma ozwa mamakangu tout consort akoma ozwa basi n'importe quelle femme mais baza expérience na zele wana te ya kogere bana mais ebongaka ye moko mama ye moko oyo aboti mwana na ye pendant 9 mois akozwa gara ya mwana na ye 100%. Mais ce qui est vrai pour Nangaï, en tout cas, 100%, moi c'est même tout à Géraka, bana. Même si l'autre divorcé, attends les longs na divorce na moi c'est Nangaï. Naza na 100% à gérer moi na éducation tout. Mais moi c'est na 100% à gérer moi na si t'as encore là attends les longs na kei Nangaï mais bana va y ba toujours na papa. Ondenge moi naza wana dosuki ngana zuye ye akobandoya pembeni na nga te me soki natikeli mwana nga na kobandoyaka pembeni na ye donc mwasi aza motu moko ifale kaka azala na bana mpo ye mpe abando soigne bana na bien mwasi nde do alingaka kutu te atikela do mobali mwana ye akolingaka azala na mwana mpo azwaka intere do ya mobali akotikelaka mbongo ya bana mpe na mbongo nde akolia mwasi awelaka toujours kokanga bana mpona intérêt mpo mwasi ayebi ke soki akei boye mwasi ayeba aposha mobali ayebi ke mobali na nga so nakei kaka nakei natiki ye na kosouffrir de préférence fo nakanga bana nakei na bana mpo nsima bana wana ndenga na kovivre donc basi bazwaka bana na intérêt ya koluka ke mpo yo tata okotika bana no te oya toujours na te ya kolanda bango olanda bango olinga bana bakufa nzala te tout le temps koluka oyede otangisa ye azoprofite sikoyo na nsima wana ya bana o maladi misi o boye opesi mpo ye azoprofite nde nsima bana wana yango omonaka ke mwasi ambaye so bakabwani mwasi awelaka toujours bana susu so bana mike awela bango akee na bango mpona ayebi ke ye akovivre nsima bana wana yango omoni meme na code ya famille eza na age mo balimita mwana fo akende toujours epo mama na ye amabokola ye nde après akepa papa na ye donc balukaka bango bazwaka biso na place wana mpona intérêt bon yango namoni na sens wana contexte wana mpe ezalaka ke okozala mwasi mpo eza na basi mingi te oyo bayaka akuti bana ya mbanda afana na bango malamu baza mingi te bazali mingi te basi wana yango wana omoni ke mwana so totali bien mama moboti ya mwana nde abokola azala mwana ne malamu mpe omoni leta facilita na age wana apesi nanu bana na mama na ye bana aobokola bana na mama ti mama aobokola bana te tant bana bakomi na mwa age ale papa na bango azwi bango bakolo baloba mwasi akufaka na bana na ye pour des raisons affectives et naturelles maman azalaka toujours plus attachée na bana que papa kasi ba maman pe basi tout bosana te que salaire pe autorité ya papa ezalaka très important na contribution pe construction ya personnalité ya bana idéal ezali ko éviter divorce pour na kobatela bana na bino ensemble et ezali très important libota ezala uni pour que bobimisa bana ya malonga o bakozala utile pour la société boki conseil Kinshasa et l'équipe partout. Tosu qui s'édition la biso ya lelo na sport wapi ba Léopard ya RDC ba voyager lelo na minuit kasi yambo ya kokende ba kutana kina premier ministre Jean-Michel Samalukonde wapi encourager ki bango pe asenga ki bango ba travailler dur pour na kozongi sa victoire awa na mboka na biso to rappeler que ba Léopard ya RDC ba kodongwana na équipe ya Tanzanie na compte ya ba éliminatoire ya Coupe du Monde ya Qatar 2022. Ah, ndето si édition na biso merci na bien bolana ki biso partout dans le monde kasitika na pesa merci mingi na équipe technique et rédactionnelle au saki mosala kitoko na sima caméra tozaki na Hervé Zaka régie sima makina Timothée ka et réalisation zaki na Nathan Siata pe
toujours na coordination ya grande ya communication Jimou Kendi wapi azwami na mboka Benin pe totombeli e ba bon séjour ngala bino tokutani mikolo ezali koya toujours na souci à conserver bino d'une manière très très professionnelle pour informer bino ezaka d'effort na biso. Bye. Magazine.